Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza bivo ya sadana. Wetisola nzila iu nasadila tilanza bivo ya sadana. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele. Unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika.
Mabanza mamekei mabanza menoko. Alléluia. Zila zambi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Alléluia. Zila zambi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Alléluia. Zila zambi kezi la zenoko. Yetisa Bobo chate manderebo. koso Alléluia. utangudira mambunga nemuketika. Oh mfumu. Nzila nzambi. Basi emyangala. Simbeno l'oiseau qui au kiamba. Alléluia. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika. Si j'ai des publications mauvaises et humiliantes, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobangelo kote ata miso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikya nanga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala Atandele okosala mosantu. Eliki ezali Yesu Masi ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete Alléluia. ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga. Oh, kotikanga te Yawe. Nakoma sija humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Ata basi nasalela yo tolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika Ngape lokola Jacob. uteko ina te tolo nanga kino nalonga etumba oyo Tokotana te soko pambolinga ite. Nakotika telemisamo yeyo lisusu lokola Josué. Oh, telemisamo yeyo moye koleka te soki nanolongisi ngai. Simona loboko yo papa Simona loboko yo
mama kona mona kemba nzambe papa soki na zwingolu permetanga na monata monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale ona mona kembono Sabaote yo, Sabaote, Sabaote yo. Oh, Ambayude yo, Ambayude, Ambayude yo. Pananjile yo, Pananjile yo. Bandeko balandi émission Mfombote na biso toza awa na njili wapesika tozolela mama Françoise Makiese oyo atiki biso pasi na libota ya papa na biso mbuka famille mbuka bakolela tokolela elongo nde makomi elobi lela na baye bazali kolela tokabola mawa mama Makiese atiki biso depuis na Luanda sima moi maladie moke mama belaki nde atiki biso depuis le 6 kasi inimation koza lobby le 11 mars 2023 yango toza awa total samno ndenge nini matangi ezoleka Kisasa dekende kwa kufi na Luanda na Kisasa famille pe bayebani babi batika te tolela ya biso ndeko ya biso muninga mama Makiese oyo atiki biso toza awa elongo na natanki futa tokoba total samno reportage na biso ya lelo hommage à maman Françoise Makiese. Wana bomoni bandeko bazoya bandeko ya libota baninga ni pe bayebani ya ndeko Makiese Françoise ya solo atiki biso depuis Luanda kasi elongo ana Kinshasa toko kabula mawa toko lela pasi mingi na motema na ngana zo papa na biso na moni baza en réunion bazo sola ba s'organiser ndeko yaka pardon kombo nani nga kombo na Daniel Wontoko. Ya Daniel, oui, na maman Françoise. Oui, oui, effectivement. Azana n'est pas na. Azali tante nanga, cela veut dire leki ya maman nangai. OK. Donc aza maman leki. OK. Sangwaliwa na ye sa kende. Et ça li passe, ça li vraiment bien té parce que aza maman moko oyo particulièrement na vandaki na vraiment ndako moko na tango moko boye ya bomo inanga. Je me rappelle, j'avais encore 6 ans. OK. Voilà. Avant komimanga na mukongo na ye tout et puis tokoli vraiment na bana na ye ba Kevin ba Merdi et lorsque ba effectué voyage na bango pour na Angola on avait encore 15 ans 14 ans comme ça ko kasangaliwa na ye sali passe vraiment mais bon ezanzela ya biso nyonso voilà tozondimisa make Yesu Kristo wana oyo apesaka bomoi ya seko azana esiko yobisika azwami. Merci beaucoup. Bo yebsi bana nini bandeko bana Luanda. Bon bandeko na biso bazana Luanda ba ya Kevin ezanga dan ba Merdi na bandeko na biso misusu oyo toyeba te mais ba bota kuna ezande kuna bino mwana ya mama Kulutu Thérèse vraiment tozwami na pasi on a biso nyonso toza vraiment désolé. Et mes sincères condoléances, Nzambe wana oyo azali papa ya ba orphelin
azalaka pe maman ya ba orphelin. Je crois vraiment de tout mon cœur comme une maman aigle a ozwabino pe akomema bino na ba hauteur. Na mona batu bakola sans ba parents. Vraiment beau lâcher prise, soyez forts, nous sommes avec vous. Nous croyons que Zali Nzela ya biso nyonso mais seulement yende mutu akie liboso. Mais en tout cas, Nzambe wana akosunga makambo nyonso to ekoleka bien pour na vie na bino. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, en tant que futa bandeko bafandi, bandeko bazolela, bandeko bazana pasi, maman Françoise atiki biso, maman Françoise akei yango toko meka ko solisa tozo ba témoignage ya bato ekozala malamu mingi. Nazoma bandeko musu bazobima keba mama. Yaya bonsoir. Comment nani? Henri. Le besoin de maman Françoise atiki biso. Naza semeki na ye. OK. Donc mobile ya petite sœur na ye. D'accord. Exceptionnel nous maman Françoise ayamba ndenge nini témoignage ni ozana yango et maman atiki biso. Bon en tout cas natikala okutana ete mais du moins naza na témoignage ya malamu par rapport na ye bien que nakutana na ete mais en tout cas na musika na yoka ba témoignage na ndenge ya malamu. OK. Cela tiki biso yebisi bandeko bana Luanda nini bana na ye na ba Nzambe abatela bango azala elongo na bango bazala toujours na maîtrise eza nzela na biso nyonso. Malgré nzela na biso nyonso mais bazala toujours na maîtrise. Nzamba kobatela avenir ya o batikali. OK. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bandeko bazé Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Zila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zila Nzambi kezi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zila Nzambi kezi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanza ngekezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Mabanza
mama nzambe noko zila zange kezi la zenoko kitisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele ebele bakolela na mwe mpe mama azobima na porte. Bonsoir maman. Bonsoir. Mes condoléances. Comment nani? Comment nanga maman Adrienne. Maman Adrienne, vous avez dit na maman Françoise atiki biso. Maman Françoise atiki biso azali mwana na ngai nga mama leki na bango. OK. Nga leki ya mama na bango. Toza na mawa makasi na ndenga atiki biso. Liwa moko ya surprise. Donc motema azokisi na kati famille toza na mawa na pasi motema na kati ya libutu ya famille na biso. Abelaki te azalaki na zemi akendaki kobota. Aboti na kamoko césarien après kobota akoti koma wana ti ememi na liwa atiki mwana bébé amelisa ata mwana te famille tutami na motema ezosala biso pasi makasi wana pasi na motema makasi famille eza na kimia te oyebisi bana nini bandeko bana kuna baza na luwana bandeko baza na bana kuna babatela biso kaka bana babomba bango toza na posaka babatela biso bana mobali abomba biso bana wana kimia. Merci beaucoup. Namwe bandeko pe mpandi mbote aya. Mbote nani? Maman Njusi. Maman Njusi bozande na mama Françoise atiki biso. Nga semeki naye. Semeki naye. Témoignage ni ozana yango ya mama Françoise semeki. Bon, ça va na mabete na faina na mte. Nga mosa yaya na ye mobali. Serge. Na faina te mais c'est comme ma chance ne kaka za bien et bo fana bato. Bon, parce que ndeli wa brise me yekabo to kana ki mokutote. Nzambe so batela ki ngai atomonana mais mokana nzambe ki mulimo ni pe makana kimia ya ko bakiseza kaka bana na biso bakola kana kimia kutu ya bebe wana ndelo ko za très porter yango wana bebe kanzamba batela ekola malamu to passe na motema mama mpandi mbote mama kombo nga Dudu nzande na mama Françoise moi c'est to fin bango sika moko ça ya moto zaki ni bien. Et puis azando isu ya yana nga yana pe konya kisu azipi kufaka na ngola kana bakaya ko bote bana mibali nakunika mnono bati ya mari batela kabana maso pe so pass comme mnono zama kasi nzamba pe so makasi ya soleza pasi nzamende apesa nzamende azu. Voilà, il y a un temps où je suis allé à Kati, mais il y a un maman Françoise, moi témoignage et ça a bien. Voilà, toi on a Kati Awa, maman va faire bonsoir maman. Bonsoir. Comment nani? Marie. Marie, vous avez maman Françoise? Oui. Vous avez maman Françoise? Nazayana. C'est un témoignage, à Pauline Nini, vous avez en tout cas, moi la mot kimia, moi la kitoko, moi la malamu. Donc, si tout le monde a la libre, je peux se passer. Même si bandeko bana luanda nini, bandeko ba musika. Na mono te loko na rolo ba te po passe na bango ya ngope bien passe na biso ngope za ka pa na bango. Nzambe kaso. Merci beaucoup. Comprenez, ça fait très mal. On est en train de pleurer. Maman Françoise Makie, ce qui nous a laissé depuis Luanda. Akende Kobota, Abotina césarienne, kasi moi natikali en vie, maman est compliquée, maman a kufi atiki biso ça la passe et ça a passé na motema. Na lukape bana quartier, ba connaissance oyo bakoki ko témoigner maman Françoise oyo atiki biso. Mais peut-être en attention et to rozo à côté nini. Moi ba maman so afanja. To rozo so maman nata. Bote maman. Bote kombo nani? Maman Hortense. Maman Hortense, bonne ni na maman Françoise atiki biso. Aza moi tata moi ça. Cousine ayo. Moi témoignage ezali. Ah. Quand on a vendu un mingi te.
bango bato bakoki témoignage na baka mwa ndambo na vane ke azalaki bien na olinga kozala na bato donc oyo naza yango ka yango wana. Merci. Mbote mama. Mbote. Nkombo na nga Landu. Landu oza ndeko mama Françoise. Ndeko na ngai. Bon tozalaki ne bien ya bandu olinga mingi kaka kozala na bato koseka en tout cas ambiance ezalaka nango ya bien vraiment souci kaka nde maladi te nini te toyoki kaka ke akufi donc mpasi na motema kaka ake kobota akufi mpasi na motema. Sango aliwa na ye ozwaki onde? Bon sango eyelaki nga kaka briske nayebaki te ntango nazwi en tout cas esalaki nga vraiment mpasi makasi yango wana kaka. Si bana baza kuna nini? Bana bavanda kaka kimia bazala kaka bien. Bon tellement mboka mpe mosika toyebi te soki tokutana ndenge nini bao nzambe kaka aosala kaka un jour tokomonana kaka bavanda kaka kimia nzambe abatela bango. Merci beaucoup. Voilà, comprenez ndenge balobi nayebi te moyen tolobisa bato nyonso awa eza te ezosala mpasi. Mama Françoise atiki biso akendeki kobota agoti na césarienne et compliqué ti atiki biso nazoluka mpe kote ya bapapa nayebi te bapapa soki baza wapi nalobisa mpe bapapa eza malamu mingi bandeko baza ebele bazokoka te yana ata nake kote nini bamama baza wapi babi tozwa nano kotaza koto mbote yaya kombo nani? Mama Elise ngai kombo na ngai Elise ngai yaya Swazi navandaki na mobali na ye na Swazi na Braza bandaki kozala mingi epa na ngai na journée na butu baki olala mais nazo comprendre te ndenge mpenza Swazi akufi abeli te sango moko ya limaladi te kaka boye ezosala nga mpasi tobotaka na famille na biso tobotaka tozongaka tokufaka boye te ata kutu césarienne nango ndeni tozongaka ndako totikalaka na hôpital te me nga na kamwe ndenge liwe eyeka boye Swazi akufi maladi te eloko te akufi kaka boye ezolekela nga ye mobali ayebi nga bien na Kevin ayebi nga bien tozalaki na bango na Braza ngai yaya Swazi. Nzambe abatela kaka témoignage na ye azalaki ndenge nini? Alaki moko respect pa na nga alaki mpenza bien pa na ngai namoni eloko oloba mingi te tozalaki bien mpenza mwana tata mwasi na nga toalaki bien. Merci beaucoup. Voilà, basi bamama baza mopanzi kuna boye tozwa mpe bamama témoignage ya Swazi esala bien nafanda nanga kota bamama tomekosola na bango. Mama mbote kombo nani? Kombo na ngai mama Kumbwangi Augustine. Mama Augustine boza ndenge na mama Françoise atiki biso? azali ndeko na ngai mama azali ndeko na ngai ti ndenge azobota bana ngai mpe nazali elongo toyebana kala toyebana kala di kote ya papa na tete na famille ya mama tata ya mama tata ya mama koma famille moko bitike batikali kuna Luanda olobini Nzambe kaka batela ye kama batela pour ma tokosala su autrement te Nzambe kaka. Mbote mama? Mbote. Kombo nani? Kombo na mama Eugénie. Eugénie bondeni na Françoise atiki biso? Françoise aza mwana semeki na ngai. Témoignage ni okosala kuna ndeko atiki biso? Nzambe kaka ayamba ye esika yake bana wana mpe oyo atiki Nzambe kaka nyonso topesika epa Nzambe mpo ye alobi na pasi na bisengo tokumisa ye yango tozokumisa ye kaka. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comprenez bamama baza na pasi na motema bakoloba mingi te toza awa na njili na sali onde esika wapi tozolela ya Françoise Makiese ezosala pasi mpe mawa. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo, kolo na
kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika lelo buteko ina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo telemisa moyeyo telemisa moyeyo simona loboko yo simona loboko yo nokizamvule yo Jésus de Nazareth nokizamvule Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia Alléluia Oh Sabaote Yesu nde ibanga nanga na batama pona monake mwanzambe papa soki nazwi ngolu permetanga na monata mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo Voilà, ndene yasimino tokolela ya choise atiki biso tokolela bo comprendre to telemi banda tozolela na kati bandeko bazali toza ndeko koto mbote papa kombo nani nakoma nanga Serge papa Serge boza ndeni na ndeko Françoise atiki biso na grand frère na ye oyo alandi ok ndeko Françoise alanda yo yebisa biso nanu kokola na ye témoignage na ye eza nde bon kokola na ye bon akolaki na ye malamu ndenge kaka bana nyonso bakolaka me na mwa nzunzwa oyo babengaka mobulu akolaki na ye akolaki normal ndenge bana to bakolaka me mwa mobulu ezaki bana bazalaka nango na bomwana donc en tout cas azalaki na problème na motu te donc ye place aza koseka donc gentil na motu nyonso do ye alingaki bato mais eza kaka mawa tro eza regret koyoka sango ya boye toyebi ke motu ala mboka mosika chaque fois marqué tout ngana ye kobenga le yaka mapasi mais bandeko baleki oyo bazala batelefone android basololaka soki osololi oyokaki no tosololaki na ya choise atimilaki yo mbote bozongisela ye mbote mais susi eza makasi parce que koyoka sango ya boye kaka boye maladi te eloko te nga babenga ngai kaka oyo choise akufi choise akufi ndenge nini oyo te choise akende kobota donc eza pasi nazoloba makambo oyo mais oyo nakosentir na nzoto na ngai eza pasi eza pena pasi me nayebi ke bana batikali baza baneve meme oyo atikali moke nzambe akosunga ya kokola akokoma moto lokola bandeko na ye oyo ya liboso ndenge azali mobali donc nakopesa kaka conseil na mwanakazi wana mwanakazi nanga Kevin oza l'aîné de la famille oza mwana liboso nayebi ke eza pasi liwe eza mpona biso nyonso mama kei biso bandoko totikali papa patikali toza mosika mais à travers baprière
tokosaka bino kaka toujours na bapriere nzambe akobatela bino elongo na papa elongo na baleki na yo bino nyonso donc tozolela mama mpe biso awa nzambe asunga butu na biso eleka malamu cérémonie nyonso bino tozosala kuna eleka malamu oyo mpe biso tozosala awa eleka malamu naza pena na mingi na koloba lisusu te merci. Merci beaucoup Papa Serge, beaucoup de courage. Merci. Voilà, merci wana tozolela ndeko Françoise Makiese oatiki biso depuis Luanda biso na Kinshasa. Donc on a correza sur place animation aux lobby na tongo na ba 10h déjà et nzamba sunga nyonso eleka na kimia toko ba reportage na biso. Oh, kotika ngate yawe. Comment si j'ai humiliation à Banguna, lève-toi mon Dieu. Atabasina salela yo, kolonanga, kino na kolata motole. Tombe kotana te, shilonanga, kino kopesanga komasika. Ngapelo kola Jacob, uteko inate, kolonanga, kino na longa etumba oyo. Telemisa moye yo lisusu lokola Josué telemisa moye yo moye koleka te soki na lolongisi ngai mwana loboko yo papa simona loboko yo lokisa mvule yo Jésus de Nazareth lokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe batama kona mona kemba nzambe papa soki na zwingolu permetanga na monata mokongo na yo wana yo koleka omangana loboko na yo mobali pona mona kembono sabaote yo sabaote sabaote yo ambayude yo ambayude ambayude yo pananjile yo pananjile yo
Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamunga nemuketika Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanza ngekezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mamunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mamunga nemuketika Unapasi ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Unapasi ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Oh, kotika ngate yawe Nakoma sija humiliation ya banguna Lève-toi mon Dieu Atabasi na salela yo Kolo nanga Kino na kolata motole Tongo ekotana te Shilo nanga Kino kopesa nga komasika Ngape lokola Jacob Kuteko ina te Kolo nanga Kino na longa etumba oyo Tongo ekotana te Soko pambolinga ite Telemisa moye Lisusu lokola Josué Telemisa moye Moye koleka te soki na lolongisi ngai Mwana loboko yo Semwana loboko yo Nokisa mvule yo Jésus de Nazareth Nokisa mvule lokola Eli Lepata mokebetisa mvula nzambe Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia
nzambe nanga nabatama mpona mona nkembo nzambe papa